Breaking news, on dirait qu'il y a Mongalema Pena Sentinel TV. On dirait qu'il y a le messager de la bonne nouvelle, pasteur de la diaspora, grand combattant, na Basango ya Mboka Toba qui était Basango ya Congo. Breaking news, ezali spécialité na biso pour na koyela bino Basango ezoka na Congo. Alors nazobeta c'était makasi na message ya Simon Kimbangu. Simon Kimbangu, un prophète de l'Éternel, yes. Simon Kimbangu asalelaki Yesu, yes. Simon Kimbangu azalaki mosali na Nzamba solo, yes. Simon Kimbangu azalaki prophète ya Congo, yes. Simon Kimbangu atiki église kimbangiste, no. Simon Kimbangu abota te. Simon Kimbangu atikala kobota te. Simon Kimbangu azalaki mosali ya solo ya Nzambe. Simon Kimbangu azalaki prophète ya solo oyo Nzambe alobela ye moko atatolaki kombo ya Yesu. Mais Simon Kimbangu abota te. Et là on est salamaki na ba Congo, na biso ba Congo, tozali na culture na biso, na coutume na biso, soki noko akufi, mwasi ya noko na bana noko bako pesa ipo mwana nkasi na ye, mwana ser na ye a continuer procréation. Simon Kimbangu baye ko pesa mama wana mwilu azaki na bana misatu badiangenda batu wana nyonso tu bana ya noko ya Simon Kimbangu oyo akufaki. Alors Simon Kimbangu atikalaki na noko na bana noko ni misatu na mwasi atikalaki kobota te. Alors les Simon Kimbangu akufi baye kozwa bana wana misatu nde ba franc-maçon ba pesi bango mbongo basali église kimbangiste oyo eza na ngolo musute eza ndenge moko na église ya babal oyo bozomona dirigé par des pasteurs, des faux pasteurs congolais, parce que un vrai pasteur faut abunda pona mboka na ye, faut alinga mboka na ye lokola tomona ba Némi, tomoni ba Élisée, ba Eli, tomoni bongo, ba David, tomoni bongo, ba lokola ba Samson. Samson aidaki bokonzi na likolo na kobeta ba hyperkit. Alors bande konanga esengeli boyeba ke Simon Kimbangu atikala église kimbangiste te, mais église nezalaki Kintwadi. Église de Jésus-Christ au Congo, Kintwadi, Oyo, Azola Sanzela, Bazala Kanzela Naï, Azara Simanaï. Alors, prophétie à Simon Kimbangu, pourquoi va changer en mot? Preuve, Bomoni Bakimbangiste, Nyonso, Baza Sima Kabila, parce que Bazali ba Sokoloka, Batuanganga, Batuakisi, va changer prophétie à Batu. Première prophétie, il y a Simon Kimbangu Alobaki, 4e président du Congo à cause de l'étranger. Ngingon. Il sera trop jeune et sans intelligent. Ngingon. Pendant son règne, il tuera des milliers de Congolais. Ngingon. Voilà 3e prophétie. 4e prophétie, Ezoloba, il sera tué par les Congolais. Ba prophétie à Liboso, à l'étranger, Eza Ese Kokisama. À la jeune, peut mailler l'été, Kabila Yoana. À la période, nae, à Koboma, ba Congolais belé, Sokotali rapport mapping, tout ça qu'on a plus de 12 millions de morts, Oyo, garçon, Oyo, ya Rwandais, génocidé, abomi. Mais là, qu'on est intéressé, Bisso, 4e prophétie, et ali que il sera tué par les Congolais. Sur le loco, on a besoin de la bino, attention. Prophétie, Oyo, Nzamba, Lobagi, Nasimo Kimbangu, a l'obité que, ba Congolais, ba soin. Alobite ke ba Congolais na ba Congolais ba bunda. Alobite ke ba Congolais na ba Congolais ba kabwana. Alobite ke Congo ko kabwana. Alobi 4e prophétie na ye ezali ete ba Congolais bango moko ba ko boma Kabila, président wana étranger. Alors nangonga oyo Congolais partout ozali na monde entier sikali soali tozana ba preuve nyonso ke Kabila banda 2001 aboma musée mutu a voté azate asala ba tricherie à l'élection. Alors mutumoko a nommé to a voté le président Congo yate. Toza pe na tina koze la mandat na été po mutu apesa mandat ezate. Et ye moko pe aza clair alingine kolongwate. Alors lokola alingi kolongwate biso ba Congolais to sungaye to silana naye. Bien aimé po to silana Kabila po profession e kokisama tozo need te toza na tina koswana te. Nalobaki on a breaking news na saki na Liverpool nalobaki que esengeli boyeba na kati ya combat tozana ba vrai faux combattant
asalaka vidéo ayaka na marche mais aza vrai faux combattant oyebeka aza vrai faux combattant pour ani ana corruption aza prêt à koteka mboka aza prêt bapese mbongo po asala vidéo na ka mosusu boyebi bango ndenge kaka bible elobaki tokoyeba bango na misala na bango ba faux combattant mpe tokoyeba bango na bizaleli na bango ba vrai faux combattant ezali ba oyo bazokanisa ke église ya Congo eza na guerre na combat non église de réveil eza mouvement ya révolution église ya Jésus-Christ ezaki mouvement ya révolution Jésus ye moko atelemelaki ba romain avec 12 bato batanga te akoti bango esprit ba bouleverser mokili alors un vrai combattant un vrai chrétien aza combattant alingi amour vérité na mboka na ye alors so boyoki moto alobi aza pasteur azo supporter occupation c'est-à-dire aza faux combattant so boyoki moto alobi aza combattant asalaka bavideo ya bimaka libanda mais azokumisa kamere azokumisa kengo azokumisa kisa Moïse Katumbi azokumisa Rubewa azokumisa bato wana nyonso tu baya bato occupation azali faux combattant alors bato ya wana nde ba faux combattant oyo bazoyiba mbongo ba oyo bazosala bavideo mpona kozwa basi ya bato mpona koyiba ba oyo bazoboya ke Yesu Kristu aza na parte na bitumba oyo bango na ba vrai faux combattant diable ya koti siko na combat alingi kosala neti ke a opposé église na combat non na kati église tozana ba pasteur collabo tozana ba pasteur ya lokuta ba pasteur sataniste oyo tobengi ba pasteur ya bal boyebi groupe na bango bakendeki na stade kosala prière mvula ebenganaki bango boyebi bango nyonso et puis ba pasteur wana oyo baza lokola naka nkenza mokonzi na bango baza ta na pouvoir moko te ya kolakela combattant mabe alors ba pasteur lokola oyo ya Liège bazoyamba nani mutsenga oyo azali sataniste azali mutu abal pe azali kabiliste soko yambi une église non c'est-à-dire oza ennemi à Congo alors mutande mwana eza église te parce que église a solo eko yamba te un collabo eko yamba te mutu azo soutenir occupation parce que bible ezoloba na Deutéronome 17 alobi ke 14 à 15 bokozalaka na président mupaya te alors pasteur oyo azondima président mupaya akamba ye likolo apesaki 550 000 20 000 30 000 dollars azali moto akoleka na filme azali pasteur en Zambie azali moto ya soloka alors combattant to s'organiser ndeni to aussi na Kabila to s'organiser ndenge nini prophétie oyo ekokokisama lelo oyo bato bazoba kimbangu asalela Nzambe ya solo kimbangu akufa akozongaka lisute mais Yesu azana bomoy Yesu nde mokolo révolution azana biso po yaza Nzambe oyo akela likolo na nse yende futa se confier na ye po ye akozongisa biso Congo et soki lelo Congo ezali komona oyo ezomona c'est parce que biso bana na Nzambe topesa Nzambe mokongo na lit na biso tozobunda tozana posa Yesu tozana posa ba prière tozana posa unité tozana posa bolingo soki to comprendre eloko te toko tourner na rond point toko lekisa temps na biso pe Kabila yozala passe pour to boma et pourtant makambo ndenge ezokende malembe lentement sûrement ezokende pe na kokukisa mapoto libérer mboka na biso to kangaye na système na ye Kabila azaye moko te azo travailler na ba vrai congolais oyo bazo tindika ye bato lokola ba Boshab bato lokola ba Matata Mponyo bato lokola ba Minaku bato lokola ba Mende ba Jara bato lokola ba Kanyama bato wana nyonso tu ba etumba soki nani waza na armée baza ba soda o ba lata ba jeep parce que baza mieux formé que le Kabila un génocidaire un mercenaire ba leki une instruction mais Kabila zo bo ba congolais ya mwana to ba ki biso ba congolais ngonga ngo ekoki to kokisa prophétie oyo ya mfumu kimbangu alobaki mutu moko ya ko distraire binote bolanda ba déclaration Kabila zo salate o akotikala o aza na plan B o aza yaza suna planté yaza suna planté yazo c'est la bisoto exécuté yazo c'est la ba combattant ba kota n'esprit po basila naye na système naye donc breaking news alelo ezalaki ko lamusa bino
matoy kobenda bino matoy koyebisa bino ke 4e prophétie to les 4 prophéties ya kimbangu ba changer on na ba kimbangisa ba sataniste oyo ya batasoloka vraie prophétie ezali Kabila azali étranger Simon Kimbangu alobaki yango azali jeune pe Samael Simon Kimbangu alobaki yango abomi ba congolais belé et kokisami prophétie etikali moko ya suka kokisama ezali il sera tué par les Congolais. Congolais na Belgique na France na wapi to bana ko travailler ndenge nini to kosila nana mutu oyo. Tala lelo tozolanda ba news lelo na Molenbeek ba récupérer déjà mundibu oyo abomai bat na France. C'est-à-dire ba s'organisaki à cause de la forfait en France ba ko récupérer na Molenbeek. Biso pe to ko s'organiser to sila nanaye. Ezaki breaking news avec Proverbe 30-30 na Sentinelle TV puis bozolanda biso na Softkins TV en direct il y a Canada. Breaking news à vos ordres.